Straight up out the Congo, man. Here to let y'all know, bro. Y'all better pay attention to this Boss TV. Boss TV Live, Square Business. Y'all pay attention. I'm talking about Silky J with my guys from the Congo, bro. Shout outs to the people. Boss TV Live. Boss TV, Square Business A1, it's going down. Okay. Everybody. Thanks so much. Que le bon Dieu vous soit agréable. Merci beaucoup. Merci à mon beau-frère. Lui-même, le Boss Live TV. Un solo boy, ok, pour Ok, merci. Bandeko Batali, Bandeko Nabiso, chaque fois dans Boss TV Live. C'est toujours moi, votre humble serviteur. On a joué déjà mon calme, et on a en tout moment pour que tout soit là. La communauté congolaise. Je m'appelle Bienvenue à Tchomé, entre ma dit Boss américain, Boss TV Live, Ndeka Bobenga Ngai. Donc, chroniqueur amicolo, oyo ça la peine là, masolo, masolo n'engue sengi, donc so boyi, au chetembe italio, donc so boyi pitalipio. Chers amis, de l'on a bagna zonga ici parce que tout le baki social to kotikate avant que ça s'y porte, de l'on a une sala. Dans la émission concernant concernant eh bien chers amis lelo na lingi na lobela thème moko si na lobela ngo déjà je crois qu'il est l'autre na lingi na lobela deuxième volume na yango parce que premier volume c'est le gars déjà bolanda lelo na lobela deuxième volume na yango c'est-à-dire que songi ne c'est quand même ça là. Chers amis, souvent et comme ça c'est parce que congolais et si nous soit alaka congolais ici que nous sommes tambolaka ba problème zanga raté ya ngai vraiment na zo charge ya koyaka déjà le bosso na bino pona toyeba ko panza ko lobela ko bimisa o nana sali buzo ba ona sali mabe pour que toyeba ye en tout cas les solo ya lelo ka ndenge masolo tambolaka ka ndenge ba benga ngai ezaki soit qu'avant-hier ce qui coup de téléphone ka ndenge là toujours mamwa bengai abi papa vraiment les cambo côté kamote à tout ngai na za sona so les cambo côté ce qui ndeko benga na yo kaka ce qui na yo ki Nathalie et puis na sali ba investigation et par après na roleka na itando eke pour que tout me soit tout sur la bino. Chers amis, mission le long na osama vraiment moi lombangu je crois que vous attendez moi 15-20 minutes parce que congolais il faut qu'on fasse des sucres aux alliés le nazo de la songi ne sika musala bande ko na ngai. En passant, je dis un grand merci à la grande petite mère, Lise Boukane, la patronne, la mère de mes enfants. On a pu se montrer, maman a pu se lever, Fala Baron à niveau Birstown. Massanangaï, fils d'Ikassa, Mozolé, Grand Jogo, on a pu se montrer, on a pu se montrer, na Serge Ben, on a pu se montrer, na Massananga Dems, Ndamba. Si vous allez en tout cas, moi les zobeta moi les solo muke après na okota na conseil quand des ala parce que songi les guitar na million na biso et logo Boss TV là il va zo déplorer zande ba songi ne souka na ba cité et souka na ba parler na ba appartement na biso souki mais na niveau ya musala est-ce que vous aurez quoi ndezo za la mabe. Chers amis, les soirs le love man aibikezamo participer moi na fin de cas bon coup de téléphone ba ibsi ngai jeune fille mo na ba moka oyo tozali na kalamazo. Jeune fille, obligé tout ba itabani ni mais ba ipsena que virus ya babe koti jeune fille moko boye na ibi pété don na ibi té ngazali il paraît-il ça vraiment ce mer de troubles na koloba yi na break donc il y a beta makamba tout sans que batu na ye ya mesana ndeka ndengo wana eza na kati ya mutu kasuki ba zuye pour que tiki ne sika musala ya ko banda ko beta basola bato direct si comme si makamba ngotalié nous pensons moi cher mais je pense que tout ce qui est de nous sika zana mabota pa promesanga ti parce que on est des bantous moba difficulté kozala moba lankine moba conflit kimi kozala isuka ndé na mabota na biso isuka na ba parler et non tout mango le sika musala et sika musala c'est sika règlement de quantité pasteur mi togo a boakio parce que na ibi yo ni migolombo sima solo quoi pasteur mi togo et sika musala c'est sika toke ko sala c'est à dire que ceux qui supervisent a sur tâche ça la tâche noko kisanga pozongi ndako
Na break ya 15 minutes yo fongoli téléphone no banda ko benga ko beta dia masolo le kay na msoyo bisa to basa na ndako. Eloko wana ngana ko banda ko beta c'était pardon ndenge na simba ba passer le na zongi sous communauté congolaise là parce que c'est nous oyo tout ça là toujours sonné Afrique. Jamais tout le monde ba togolais, ba spanish, ba zimbabwéen tout ça na bango, ba nigérien, toujours ça ba congolais pona nini yango virus wana euta wapi. Chers amis, na piste bino mbote parce que tant dans une solo oyo ils ont un couple moko balinga ça mariage na bango je crois dans 2 ou 3 semaines là basala na biso na Michigan couple bazana kata malengi ile libala siko izana jeune fille wana ou azo rien mikolo na kisongi songi jeune fille oyo asimbi dala po ya songi songi il paraît-il mais sika bango musala sika basala kuna jeune fille on a break et quand tu fandaka mélanger avec tout le monde des quand des là toujours et jeune fille on a le rôle que moninga na zobala yazui appareil photo akangi moninga na photo parce que moninga fane pembeni ya spanish pembeni na mexicain akangi moninga na photo pour qu'il atinde la mobali na et puis atinde mobali na bon pour que mobali na tant ko mona oh ce qui benini or que mobali ne peut le rôle timba est prêtre non parce que mbo de soko zalinde ko na ngai oza mobali asa comprendre ba jeu wana et beti poto bota la degré à motema babe vraiment jeune fille wana ilo kwa sali na bandeko basi est-ce que ils ont malam na communauté na biso parce que yebi ki baninga zo balana parce que na break ndi to fandaka wana to fandaka break dans ma communauté différente vraiment il y a un monde qui conseille pe na bandeko tu so na même ça la pe bosalaka wa sala na mosta mobali ya omoni ngai tana bandako tana za tongo compagnie na ngana bandako sala jamais na kotia molonga na ngaki olia côté mosusu fani côté mosusu bonga côté jamais parce que un d'abord to fana ndako moko to sai la salon moko bathroom moko chambre moko bon esika mosala po ani to za comment to za la séparer qui mobali azana ko na ondame mosa na ko na ondame non exemple ngai na bono fana sika moko na mosi na ngai comme ça il y a na songi no ya kotonga na sopi ni ya uloba tala logo ndenge salami bon peut-être ceux qui va break ça différent wana il n'en disconvient pas parce que soit break ça différent et qui va venir soit na 12 heures juste et me soit na 12 heures qui sont qui se ba shift ndé ya ngani ma bakambo tala jeune fille on est lo wasali et yango na yé vraiment ko beta c'était na communauté oyo na ba ina ko lemba te boss village musala na ngai yango wana so ini ngai changer no ga chaîne ko lo pe mingi te po ko beta pengati ngamo maestro ngamo nyonso na sala be monsieur ba genre tout ce qui téléphone au monde ngande papa molia za na ki ndingi ba balinga na facile bima ngasko na za x12 na bango ce qui veut dire que ngaza na journée ça polémique si ba bisinga yo ba tangi pe na kombono mais lelo na ko mettre en garde lelo na tanga kombono te bande ko na ya basi bande ko na mbale botika bon na lo ba mingi basi parce que bino ndebo banda na ba loker na bino to yaka osala to ti mo bote belé na bakini mabote zo zela quelque chose zo dépend na biso parce que comme on est ça wana bobi mboko na biso ti lelo donc mo ba difficulté ça non na niveau financier na niveau sur tous les plans qu'on nous en liberté alors ne ma benga biso bana poto ki to ba pro to sala ne pas bon bazala et non ba kayon ndenge to sala awa so superviseur spécial tâche sala boulot na silio au salo OK qui aussi ba kombo ya moningo bana kotonga o bana ona mutu katamba zo na ndako tine place à musala na ba 15 minutes au fond le téléphone au beng au bando beng bandi kotonga non eza elo ngai surtout na labaki na binu nga na bangati surtout yo je me fie sur les comme le moment remarquable ça prend temps comme on a yo na labaki Kalamazoo eza ville le kinyo kanagu Kalamazoo il faut ça la distinction à la ville nyonso parce que Kalamazoo c'est eza ville où yo 5 doit faire tosti ba bisika na bisika na tinga na uti Dallas tout sangani to lingi comportement to pe conduite ya ba jeune fille ba jeune garçon ezala kitoko na pesimbote na présent Guillaume Chiswaka éléphant du golf masteranga Akimi Amboa Spak na pesimbote na Fanny Massaro le président Guillaume Chiswaka na pesi sumbote na mina sera le mot président Guillaume
ilongona mauvais toto tout ça la molemo mbamba on ande ko dunia tout fanta ma communauté parce que tout ça la communauté mon provisoire pour que tout banda déjà parce que déjà tout ça a plus de 3 mois déjà on a kata la mazou pour tout boy babuzo ba wesala makina ba galezubu mamouf qui songi zaki na musala ya femme land ba cargill par-ci par-là na ba Tyson wa to ba terre sainte wa to ba terre sainte kala mazou ma pesi su mbote na ba travers tout ya GBS parce qu'il y a monde makambo. Chers amis qui sont mis sur une sika musala il faut tout tika tant que ba congolais parce que ils ont un biso. Moi, je suis un peu et puis, il y a un système qui est un problème. Bobundaki, bosaso bili boswanaki. Botika ko mema na binu na kata misala. Yo ko yana ligne na yo, so na mobile na yo, to so na mwasi na yo. Wando betela bata misala masolo. Est-ce que na kata musala, batu tu bazama ndeko na yo, to yo kuta na awa. Yo ko zoma muno ya parler, o memi ngone sika musala wando betela batu. Kaka batu na batu tonga yo, kaka batu bambisa ngona binu, ba bambisa sangona binu. Ils ont propreté. Tout le monde a des problèmes. La couple n'a yé. Mais moi je pense que moi c'est malam. A to bundi on a parlé. A ta oswani. O komi ma sangwana ti nesika musala. To ki na musala rapona ko sala. Rien que pour le travail. To ki na te poto beta ba solo na biso. To la ki sopende non. Au moins que tango beti solo ke solo bundi na ballon na parlons beti solo ki bon po bino basi ya lolo ko maka ndengo wana. Loko la bino pour na baki na ozonga na osala émission sur Chassis Ports na ne komi pena prêter ya mona beti no flash na o ya sumsum sika musala alors Chassis pendant le bilan boy banana ba parce que bino bozo mona lokola soza Chassis comment oza mwasi o sala on ba li nyonso lingi pour que au bénéfice de Chassis Ports et na musala o bano beta basango moko boye ce qui bendenge nini o so ya so sala ni na obengane na ndako. Ça c'est un sala boy et bandeko na bazo sekayo tango bolo ba wana bandeko na bayoka bazo seka babino. Alors chers amis congolais, chers amis compatriotes, nous qui vivons ici aux États-Unis d'Amérique, nous voulons vraiment la bien-être de tout et chacun de nous. Nous voulons l'évolution du peuple congolais ici aux États-Unis. Nous voulons ressentir la bonne marche de cette communauté congolaise née en Olongana ya sur internet. Je pense que vous en avez koyoka je crois 15 ou 20 minutes surtout partager na bino teke oyo avant de ça la Chassis Ports parce que tu expliquer ba Chassis Ports zanini na pesi mboti na petit na ngaris mboti na petit na classance dit de l'ofil na pesi mboti courage aux mobali donc les solo yo na yoki esala nga passa na oya likambo sontu na musala en tout cas to ba notanga ba kombo sikoyo parce que bozamo ebele oyo bozo continuer na bozo bawana dikamoleki na ndako mimi na musala dikamoleki na musala mimi na ndako en d'abord na ba Congo problème surtout to bana kité souvent peut to bana répéter to ya ko bana awa mais dikamba muninga italiote oyeki sur la muninga beta kara yo zo sur la muninga comme so na yo mauvais jour tu bango na peso mbote sikozali na peso sur John Rossi mwamba mbote na kati ya Galesbourg. Bon anniversaire ya à toi mon frère héritier Sokoto le vrai. Donc, au Kiba Moula na Nzambi, abaki suya mingi, ozangi ko sala na année passée, on continue ko sala na année oyo apesu ya sika. Ndeko nanga Brady qui a 6 soirs. Merci na ba jeune mona ba commentaire na monaka. En tout cas Nzamba pambola yo. Ndeko nanga Julien Elese. En tout cas Nzamba pa pambola lisusu. Merci na ba jeune ba commentaire. Na pesu su moté na Hassan Djumastik, petit nanga Djuma, donc yoyebi masole beto sala. Ndeko nanga Patrick Valencio, na peso pe mbodi sogozali. En tout cas, émission alelo, na ki juste na miga o symbole la bandeko baso bunga, bandeko baso mema songi, bandeko baso sala nyon sport ki communauté o ezala sali na bandenge mo en tout cas, biso za to télé la bino. Tout le boité mutu mo azala parfait na mukila zalate. Nous tous en babé, tous en bas, dans la qualité d'abisso. Mais ça texte sur moninga quoi il n'embeba. Yo d'huile solo, on met on esika mosala. Totika. Ba break you on va passer poto pema, poto zomelo olia. Et ça te poto simba ba kombo ba. Surtout na femme là n'est pas tout ruta, ba championne bazali. Surtout ba na basi. Na femme là nous on a. Et puis na mibali.
et virus wana to boye kota on a kata Michigan to benga Michigan Terre Sainte mbogi le New York na langi est-ce que na kosi Serge Bena na kosite Olivier Mutombo na kosite na mambo solo alors chers amis fiwana et puis eloko mona ina loba toza na kata Michigan ndeka to lobi ki to tsiba ita mususu pende nini so ibozana likamona ndeko mobali na ndeko mwasi et le cas déjà ça ne vaut pas la peine ya omemango awa et puis au moment rakine mobo ya quartier rakine mobo ya kala so ki pe wapi tine sika musana flore ba ibisi ngai mwasi moko boye vraiment donc ina ibite likambo ele kala so amoni ndeko babeba na ye abando bokele na sika musala azobosa na kaza na sika musala akobando finga ndeko wana azabo et puis na ligne maman vraiment milama ya pio sur un problème baluka ndeko OK na ndaku na ye ndeko tala bona botu etu banini mais yo ne sika musala bando boka ba jeton eza propriété maman même ceux qui lelo ndeko ceux qui bende pas yamba biso en fait pour abiso tout ba yamba biso ndeko biso to yamba ndeko yamba biso mais to bossa na malamu te mande wona ba congolais tous na besoin bonne marche botika ba jeton ceux qui beba ndeko na quartier et au moins nesika musala l'équipe elem so le kana superviseur ba le kana muto musala ou boki les jetons même so ozo se respecter te lem soupe ki musana ko ba peka bongo heureusement compagnie yango bazana no bongo mais boy ba ke compagnie oyo lem pe sera inane ba ko koma na bonga nde ba compagnie to tegeza laki ce qui moi laisser aller aller se parce que boye bikara ba 6000 bala bani tout ngai na ofungule la bino mais kala mingi te compagnie oyo bazo beba peut-être après 1 an ou 2 ans laisser aller to pe soki mungo leki na loso wana bali rango soute mais bino ba congolais bozo lekisa eza communauté mon soute eza ka ba congolais moi qui na sika musala mutu muso outa na speed so penden yo boka mbokela pa bitumbe bandi bo bebisi misala ngai boss TV live papa na biva Version Germion na kili loga na te abino to suka wana en tout cas pour changer ma comportement et ceux qui bolingi ko changer ma comportement te on sera maintenant dans l'obligation de citer vos noms. Est-ce que vous en parlé dans un peu de bagarre? Est-ce que vous avez makasi? Pour changer de comportement, n'est vraiment ma solitude molaka. Tolini Kalamazo est la ville moderne, est la ville plus modèle. Parce que nous tous, nous venons du Congo. À part Bana Swabotami Awa. Tu as des difficultés parce que tout le monde pomba. Ngai na kin na zaraboy, ngai na kin na zalabo. Est-ce que na kin ta zalabo pour nous na kin do yo sa ni awa. Na même ça do sala. Parce que tout le monde a kumba ngana kin, ngana kumba tre. Ngana kin nga sala boy, ngana kin. Na kin so c'est dangereux. Tu na kin, mais oui awa ko luganini. Hein, chers amis, beaucoup de la nonga. Est-ce que na kosi parce que tout le monde a zara pomba. Tout le monde awa même ce ko yamba ki ngai. Yana baki après, nous avons sujet belé, chers amis. Petit dans Benito ka, BDK Benito, petit dans mystique, tout le monde dit comment vraiment. Si vous êtes dans une akin, il faut que vous ayez il faut pas y awa. Et puis, bande konangai, ngai ba sujet c'est la ngate, ngai ba sujet c'est la ngate. Na yesu na sujet mongo li kamba bongai yo, parce que bongai yo peut tout lembiango na mongo. Wa ngala kisaka musala. Ce qui n'a pas été qualifié. Ce qui n'a pas été sous comment ça sont des kings. Nous n'ayamba, nous sommes les billets. Et dossier ba billet, na kozongi la ngol parce que ça va sujet au yonga za na pena allergique quoi. Ça dit que ngai rôle na ngai en internet. Et na pesi moto na bino tous chers amis, Balandia Boss TV live, Vianel Mbumba na pesi mot de ce kozali. Trésor contre Chimakinda donc artiste ils ont toujours monté na obosa non jamais na mama bibina mayunga je pense OK peut-être que ça est bon chers amis en fait dans une pour ça na partager na moi et loko to sel na poko alelo et monsieur je crois que comment na suka wana en tout cas matoi na nga pe mus na nga eza milai po na kotala pe ko yoka na suka wana rendez-vous tu support kala mingi sur vos écrans. Après wana to kina bibala après ça dit ça dit les album
Merci. Ciao. Tout ce qu'on a. Merci. Bye.